BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. On a toujours tous en bonne humeur, to seka naba obazo seka, to lelape naba obaza kolela, to so compatir naba ope baza naba problème, ba obaza humilié, ba obaza malade, et surtout na canabiso ya papa Bostra, évangéliste Charles Bameko, l'homme qui bouge, l'homme qui dérange. Voilà. On a au salle l'émission chaque jour s'il s'agit ti dossier oyo ekosila. Oui. Tozawana toujours pour nous soutenir. Parce que moi j'ai un témoignage. J'ai pas un témoignage mais deux témoignages. Depuis Nakoma Kolanda, j'ai mon église dans Sambelaka. Mais na landaka online, mais j'ai deux témoignages. Na mona ma mbebele changer na vie nanga à travers ma prédication na. Non, j'ai la bino audio sans plus tarder. Boyoka lukuta ba congolais. Boyoka pasteur Bostra bakangi na bango yete azana garde vite bas mbila yaki na nanda kote congolais to motema mabebe poani toza motema nzambe na ebite nzambe falo o botsanga au fait au article ce qui journal et bimi ba koti na ndako bazui ba bijoux bazui biloko non lo ba mingi te bolanda na audio o. Et puis, on se retrouve tout juste après tout commenter. Vers 18h, à Kitaka qui n'a pas la route au Bakus parce qu'il y a un Bakus et pas na. Donc, pour Batubazo Bakanga qui est, moi, si n'est Bakanga qui est faux et archi faux. Donc, on a peine les alokota. Parce que tous années, même le mot chaque jour, on a même le Natongo à Kitaka. Azobora poubelle na zo kini musala tomati na sincère donc eza archive ouais bolongola ba wana mutu na bino donc c'est ça merci papa merci immeuble moko gloire à Dieu merci papa nazo ba bino sambela pa bostraté naza fana kuitinde batu baloba ya bossa non na pe fanatique na yete sambela même papa na donc bakangi était azana ndako ceux qui va interpeller qui est normal peut-être ceux qui motunyo azui problème c'est normal que ça na poto to yebile to fonctionnaire muso za na problème dans l'état ndenge zala mais oya kokanga o basoda ba yaki na ndako mais mardi nazo ka mardi nazale na ndako moi sina nazale na ndako ngazela musala na tuni moi sina nga habité amoni pe eloko te ni te donc ça archi faut bakangi était lelo na tonga kitya ko boka poubelle na ye ngana nazo kita na sincère yé na kati aboki poubelle na ye ngana ki musala donc bakangi était pour l'information de na eloko moko bozala vraiment la distraction te tango bitumbe telemi biso pe bana nzambe to telemi pona ko soutenir papa na biso. Nous sommes tous les corps du Christ. Nzoto na ngai mobimba soki liso ebeli seki nzoto mobimba yanga eza malade. Voilà quoi na ngezoni na tia en charge voilà donc eza bongo. Yangana tolobi to organiser ba séance de prière oyo chaque 13h tozawana pona kobondela 18h maman Katia zo pesa pona témoignage biso to continuer la prière 22h à minuit on va toujours les faire mais boye ba eloko moko ba combat bazo ko combattre ministère pourquoi parce que papa Charles aza ko délivrer milimo ya bato o ba famille kanga ba mabote kanga diable alingaka boma nanzela na ba prière ya papa Charles batwana baza délivré alors diable alinga délivrance té ceux qui vont comprendre bien diable aza côté beaucoup plus ya makamba prophétie yango zo ka bible bina mikola suka ba prophète ba robima batu bakokoma na démagezo ya koyoka ba parole oyo sepelisa bango par rapport ya parole sainte doctrine batu bakolinga koyoka vérité té alors eloko onga ngine sabana nzambe bo comprendre que tala ba problème ezali mais pourquoi pas koloba que non tozo to benge de na tribunal na peut-être mois prochain pour aya asamba mais aussi quelle est l'activité na asala vous allez arrêter les activités en Zambie pour nani onga na yebi ezaka pour na 40 jours oyo bien ba yebi déjà que 40 jours oyo ya kaliboso na décembre et ningi sa monde de ténèbres et ningi sa ba yebi déjà que
cette fois-ci, ça va chauffer. Mais on va éviter que ça va changer stratégie. Mais ça peut changer stratégie. Donc, vous voyez, déjà que les locaux nous soutiennent. Et ça, que diable a frappé en décembre. Diable a frappé en décembre. Et tala moutoni nga koma déjà ko kotsa batho. Yebi yango. Yebi yango ndelo ko bomoni ezawa na yango wana, il faut bomona makamna spirituel. Yebi sans Nzambe Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels afin de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Bible en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Toujours il faut que une femme spirituelle, un homme spirituel, afin de comprendre les événements, afin de comprendre ce qui se passe pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a des autres personnes qui dorment, mais nous ne dormons pas. Pour briser, détruire. Est-ce que vous pensez que cet homme-là, prière, il y a délivrance? Est-ce que le monde des ténèbres est comprenez ça comme ça? Et beaucoup plus. Et ça, pour décembre, 40 jours, bamoni des yeux comme ya kasi. Na kotambola mabe makasi. Na kati ndako na nazalanga na mobalo a refuta corona gaz. Nazalanga na mobalo a refuta ndako. Nazalanga na mobalo a refuta kontina bana na ngai. Mais lelo viwana ekatana pona nini pona liloba o papa bimisa. Mengana papa nano to solo la te. Nanu to juton ya ko solo la boete. Nzambe wana akota akata likambu oyo. Nzambe wana akota akata likambu ya mwana na ye. Ata ba fingi, ata ba lobi, biso to zato kotika la baba kuku. Basala nyoso o bakosala. Biso to tikali, toza ko demeurer en tant que Abakoko, banana papa Charles. Merci la famille Nzamba Pambola bino ya koleka. La suki sinanga wana, merci. Venus dans les jours à venir. Bon, tout le monde a un reportage, il y a un culte à bonne sémence, tout le monde a un TV5, tout le monde a une chaîne internationale. Parce qu'il y a eu des gens qui sont venus avec des caméras cachées, même dans l'église. Ils ont fait des investigations. Mais nous, de notre côté, l'affection la sagesse et l'intelligence, nous avons à travers Moussa Naye, il faut se comporter dans le temps. Au journal et lobby et tout. En tout cas, bien aimé, moi, je nous exhorte, ceux qui ont suffisamment d'argumenter pour nous s'il vous plaît, tout garder silence des Bibles et lobby, nous allons combattre pour nous saluer. Et n'oublions pas que pasteur Charles Bameko, un serviteur et un Nzambi. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Et dans sa marche avec Dieu, on a des épreuves, on a des hauts, on a des bas, on a des biso holna biso da bateau on a des biso pene naie et ça quand soutenir rien na ba prier. Tous a distraité na ba discussion sur l'internet, tous a distraité na ba makambo même ba pasteur musupe bazoloba, ba musus bazoloba. Tous a distraité parce que il y a un plan, les cambo quand musupe fait nango tout le monde l'année prochaine. Et ça pour la prière et tout. Papa Charles nous a enseigné, ça fait plusieurs années. Dès que ça, nous avons mitraillette, nous avons matos, nous avons prière, et donc, nous avons matos, nous avons prière à Kala, nous avons prière à Sika, au Saint-Esprit, pour inspirer, nous avons un héros, tout ça, pour tout le monde. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, je nous encourage.
kolembo bonde la te so minuit oyo tele mana minuit na ndako na yo pour ensemble la continuer parce que lui il a déjà transmis quelque chose en toi so ko sambela na minuit bato bazana na pause te bazali so bazana pause aussi moi pause no quand ndeko bato sa armée de midi au sambela peka bongo en tout cas encourageons-nous dans la prière certes eza facilité parce que au sambela na midi pour na battre nous eza naturalité papa Charles va dire ko booster baro mais d'une manière ou d'une autre Dieu nous a mis nous aussi à l'épreuve Dieu est en train de nous regarder aussi ce qu'il faut na biso et vandi na armée de midi kana mungongo papa Charles navire de guerre na biso et vandi na mungongo papa Charles to evani na biso motam na minuit bo telemi pe au nom de Jésus na hôtel ozobele l'hôtel nde papa Charles na continue de se sambe c'est une épreuve même pour nous to garder toujours même cap ya prière to les mater to a toujours makasi nzambe ma papa Charles a okoka ko défendre biloko nyonso o bazo accuser nango a okoka ko défendre nango afin que nzambe na a libérer ce qui peut et que na sens mosusu biso peut changer la vie parce que le mot à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu du côté makabanzambe nous on prie mais quand ils vont trancher là-bas nous aussi on va continuer toujours à prier parce que quel que soit au bango biso influence na biso éthique à la prière vraiment tout ça là na courage makasi to prier sans cesse les bibles de l'abso to se soutenir mutuellement to simba na loboko afin que to ba na surmonter épreuve contre les kisamo biso nyonso ensemble et là comme papa Charles est monté merci nga ezala pe un peu témoignage moni oni so bakolo mabe na komba papa moni même bible lobi esengo na moto amoni te mandimi donc biso na minute to aba nzambe to sala au moins foi na biso to bi que c'est un vrai serviteur de Dieu tout peut arriver pour mais là quand même on est toujours des victorieux donc nga ne ko pesa quand même témoignage na nga mambo lekeli nga na décembre et voilà bandeko boyoki ba audio naloba mingi na ba vidéo na nga depuis na commencé ba émission au monsel la nzambe ya solo ba yeba ka na ba témoignage quand tu enseignes les gens et puis ba témoigner otiki bato batika mabe batiki otiki bato batika kindumba batiki osambeli pona muto akizwi guérison wana tokoyeba ezala pe miracle ya bakisi pete ya o eutaki pa ya nzambe yango wana o baloba na tango asuka tokoyeba bango na misala na bango. Merci. Congolais, pourquoi toi mitema mabe? Nangina tuna no. Siko journal oyebimi elobi ke bambila bayeli na ndaku bakoti bazui ba bijoux babotolie nyonso bambila ngosiko ya wapi et puis nanya sali journal wana ngana bino tokoyeba te po mona ke mokilo eza mabe. Mokili oyo ezali mabe. Po bako travail yo kasi bako futa journaliste mbongo te. Les can émission loba boy na boy. Ça la article boy loba boy na boy. Po kaka to sambwisa mutu wana. Ça se passe comme ça bandeko. Et les kaka bongo. Mais tellement Zambaza fidèle, Zambaza juste. Nzambe auto sambela o, il est juste, je vous dis. Nzambe auto sambela, il est juste. Ayebi. Je vous dis, Zambo to sambela kaza juste ayebi ako justifier. Tala ba témoignage tozo yoka. Na musika kaka, ezala batu mususu akuta na papa Charles te asolola na na téléphone te, mais façon kaka azoteya. Ba prière na ye nenga zorienté batu bo sambela boy, soko moni boy, eza boy, soko loti boy, elakisi boy. Mais c'est biloko on a déjà les évangiles les panzana. Siko batu muto boy, batu ba kolinga ye. Ata mutu mo sepela na yete nzamba sunga kaka asunga ye makambo esila biso pe tokoya tokobanda aka koloba toko dénoncer to lembi ba pasteur basala biso ba aventure et comment obengi mosala nzambe bobengi mama boko solo la me suka na ngeza mbongo dernièrement mosala nzambe mona benga ke na bi papa na na problème bo sunga ngai boy na boy oh mama ndena za bokutu sikoyo na o matangomba soki ata lelo defata ko defa mbongo otinda na omatelo na selo prière spéciale la kotika makamyo sanza na mena omataka ngomba pona yo boy na boy oh na
dit Nathalie, ah, donc pour oser la moutou prière, donc et comme il faut tirer dans un bon niveau de baba frapper biso. Si ko papa Charles, basala nzamba boye azo telemela bango. Est-ce que ba olinga ba faux pasteur. Parce que mon ratondi ki bondumba makasi azu imposer lo maboko. Yebisanga a transmettre ni pas non. Esprit ni oya ko transmettre pas na yo. Bandeko, ça fait mal, je vous dis. Et ça l'a vraiment pas si, ça fait tellement mal. Et ça l'a pas si. Yango maman na biso, ma maman et puis bref, à toi aujourd'hui tu fêtes ton anniversaire, je t'aime bien maman Ngalola Astrid. Maman nanga alinga kate muto imposer maboko. Je vous dis. Oh mutu moko ya achelo maboko au pasteur ayeba yo. Au moins que azala ayeba yo. Mais ce quoi yebiote tu te présentes on a mosala nzambe na chelo maboko. Oh batu oneza mosala nzambe moko ya côté par exemple en église. Ayebo boleka atela a imposer le loboko mona gloire na nzambe. Maman nanga linga tabi n'importe qui na kotika simba mutu nanga te. Parce que mosala nzambe wana o mone mosala nzambe lelo passé na peut-être éviter. À moins que ceux qui nzambe a convaincre ngai. Na yana leka. Na loba oui. Là, je vais le faire. Mais ce qui est à bongoté. Ce qui est à bongoté. Oui, bien, l'eau qu'on y a qu'on transmettre pas na yo. Oh, mon sali nzambe. Ba frappé biso belé. Ba sali nzambe beskoro ba leke belé. Si ko muto o tambola na bo solo. Donc, au moni papa Bostra, non on bien le roi Alain Moloto. Na monde ya musique te mais na monde ya ba pasteur. Ba pasteur ba tambola na obanga nzambe bazali ebelé. Baza mukie kutu na loba. Mais ye abimi na ndenge na ye. Abimi na 2019. Toi na 4 ans, ceux qui 5 ans. Mamsou basala ba 10 ans na ministère ba 15 ans ba bimarate pour nani. Pour nani. Il faut un an luka na délivrance sa vie na yo o ba famille ni outi. O luka source na yo son za makangolo ako élever o na don o na ministère za ba pesho o tombolo. Ba tumi ba yeba makambo wana te. Mon sala nzambe a osambela. A osambela pona bato. Mais yé moko azana on a kati ya prison. Ana lien célibat bien lien divorce kangi. Ana kindumba possession ya kindumba. Ya makambo belé sana kati. Siko to sikako. Donc ba kouk boza motema ya kokita. Donc si je comprends mais je Eva Charles azaya kokangamate. Azali na ye nandako. Sauf que bah lobby que non azana ba prière o ba annonça qui na vendredi passé culte à vendredi passé ba annonça qui que azana ba prière azana a osambela oui il faut luka penzambe il faut yemo azana ba combat na personnel a luka nzamba to nzambe qu'est-ce qui m'arrive nzambo tikinga bo po ani lokola job a komaki na niveau moko ya kofinga nzambe ya koloba na nzambe Nzambe pourquoi tikingai pourquoi tu m'as abandonné Nzamba yebe loko ni asalaki. Donc c'est ça en tout cas biso to kozala wana tozo ka combien de témoignages sali église oui la prédication mais l'église on doit avoir aussi les miracles témoignages pe oui ils ont contribué pe na épanouissement pe église to comprendre que mosala nzambe oyo nzamba zana kati na ye. Et ça c'est à partir de témoignage. C'est ça. En tout cas mes amours, boza la calme, boza la champ. Dans news na elibino lelo, batuming bakanti ke bakangiye, ana garde à vie tina décembre. Bandeko. Tina décembre, yango tina décembre on mutonga sali nini, ayibi nini. Eloko nini bakangi na ye, po ba uzo bakangi tina décembre. Congolais to amité mamabe. Congolais to zamité mamabe. Mais tellement zambazana ye. Lolo un jour to mona Bostra TV, ba TV5 et koleka na ba TV eminene ya monde. Ponini a otambo na kobanga nzambe. Ponini azana likabo batu mingi bazana ngote. Batu mingi pe oui na Congo to boite. Toko nié ba pasteur rebelle bazana Congo te jamais. Bazaku tembele ba ope basala ba banda ministère liboso na ye ba ope basala ba otambola pe na kobanga nzambe bazape na ba église ya minene to boya bango te bazali ebele mais sikoyo baza mukie baza ebele te baza mukie baza me bazande mukie
toboya bango te mais ye lelo ake nango siko na monde Android pour na kale koma ka bote aka de bouche à l'oreille to ken église mais lelo évangile est comme médiatisé et comme une internet partout au cause à la ceux qui na Israël ceux qui na mboka nini mais ozolanda boss en direct na France ozolanda prédication en direct et ça l'a bien et ça l'a bien donc je suis pratiquement à la fin news mosusu ceux qui ça toye la bino kaka to solo lango together les abakou si vous êtes là manifestez-vous soki bostra a komi kotambola mabe abiso so to kolongwa biso to kozala susu pembe na yetu be to kolobela yete mais tant que azo sala makambu oyo ezo est-ce que bota la école de la délivrance bato no ba ket bota la ba enseignement ya kala école de la délivrance au côté otala ba ka o bato bazana ngona na ba vie au milobeli te. Il y a d'autres choses, ils ont rattrapé biso lelo. Il y a biloko musuto salango, il y a des années passées, de 10 ans, 15 ans passés. Mais tellement oyebina nous te mais ce qui os enseigné, aux hommes dans la situation, aux vivre, on comprend que ah eloko boye salama, na famille boye na uta, papa biso zaka chef coutumier, maman na biso zalaka boye, bande konanga bazalaka boye, famille ya papa zalaka boye, basokola ka biso. Toutes les choses wana, ce qui oyebiango et ko pesa orientation comment prier. Biloko mususu na l'église mususu tambala to monango. C'est normal ba combattre ye. Église ebele na poto ekangi, église ba 30 personnes, ba 15 personnes, ba 48 personnes. So kazo kene kuna mona ka église pasteur azaka mate ya moko. Osani. Na domaine o eza domaine moko munene ya délivrance. Oh, je vous aime bien. Ce qui news mususu eza tokoya. Merci beaucoup, bisous et bye.